bote mingi bandeko balandi ya Congo Millennium bobo misano to misana kokuta liboso etando na biso ya monene na solo na biso ya 1000 couleurs de Millennium ezalaka toujours présenté par ya bino ndeko Belo Belcam autrement dit Iluka Makambo bandeko soto kitile yo na terrain parce que mbilinga eleki trop toza koyeba lisusu te na kati ya Kinshasa nani aza nani mbilinga incompréhension na éviter na bengango cœur froid de tonini et ça koleka entre le gouverneur de la ville monsieur André Kimbuta Yango et puis le général Célestin Kanyama ou aza lokola général aza ko superviser ko diriger la police ya ville province ya Kinshasa toujours battu entre le général Célestin Kanyama na le gouverneur André Kimbuta nani aza na pouvoir ya kozwaka ba décision to kozwaka ba mikano na ville ya Kinshasa. Souvent ce qui le général Célestin Kanyama joue ba décision apesi ba autorisation to asali likambo ko songolo to mona kasima na ye le gouverneur André Kimbuta ayaka kopuka mikano wana pusi makanisi musika tomituni biso moko yango bato bandunga na katango nyonso bawela kalikambo nini tango basalaka ba déclaraka par les Nations Unies likambo ya confisquer ba bien ya le général Célestin Kanyama to mona kapé moi eteni moko bilenge ba telemaka neti basala marche contre yango mais bakoyaka kopesa bango autorisation na gouverneur de la ville et tout le monde a fait les décisions le général Célestin Kanyama ba moto ko tambolaka les sociétés suka ya ko tambolaka ezalika ka 18h tout le monde a le gouverneur André Kimbuta abukaka yango général Kanyama outi les sous ko zomokano ke ba moto e ko tambola les sociétés à partir de 18h et puis ba tous basala ka cop ya ko échanger mbongo to benga ba changer de monnaie na Kinshasa à partir de 18h à mona bango de société tout moni excellence ya André Kimbuta beaucoup de sous décision yango tout pour si makanisi mosika tomi tuni qu'est-ce qui ne va pas ba kondunga na ka wana kuna la police wana kuna gouverneur finalement aux alliés théâtre to nani réellement azana droit ya kozwa quelle décision penani azana droit te ko kamata ka ba décision et le mona bandeko to ko beteli selon ko bango bi ba imboka ba pana na Kinshasa ba yebi mayimalika kana Kinshasa tout na mituna ko to za biano oyo esengeli botendeko mpanzi sama yoko za mwana ya kini ndenge tolobaka biso nyonso yebisa biso nano qu'est-ce qui ne va pas entre André Kimbuta na le général Célestin Kanyama merci ndeko mpanzi sango ndenge tuni ngai oyo toza komona na mboka na biso président na ville province ya Kinshasa eza kolakisa ndenge nini président ya république Kabila aza kolakisa bomemi mboka mabe mboka banyama na zamba kutu baza na ordre koleka na biso na mboka oyo eza kolakisa des ordres oyo gouvernement eza kotia na mboka parce que gouverneur de la ville yaza ko représenter président de la république na kati ya province soki apesi mobeko na ye général aza exécuteur yenda ko exécuter yango selon force oyo basengi na sécurité moyo eza koleka ndeko eza pasi général aza na se ya gouverneur aza likolo na ye mais oyo toza komona gouverneur azwa mobeko général aboya yango soit général azwa mobeko gouverneur aboya tozoyeba te donc eza mawa eza kolakisa ke mboka na biso eza dirige na babandi na bato moko bazoyeba te ndenge nini mboka efe tambola. Selon le général Célestin Kanyama lobi aza kopekisa likambo ya bamotard koyungana kana 18h pe batu ya échange à cause de l'insécurité. Il paraît qu'il n'avait province à Kinshasa babandi bazotambola na bamoto kosalaka ba braquage et puis kokangaka ba changer de monnaie. C'est ainsi qu'il y a jumo qu'on a protégé bango nyonso mais boni gouverneur à côté mais yango kaka ndenge wana na mbango mbango merci ndeko mpanzi sana soki insécurité za na mboka o bato moto baza kobotola bato biloko o ba changer de monnaie baza braquer na bato ndenge na ndenge ya mité mabe soit disant babandi mais nyonso eza kolakisa faiblesse ya sécurité ya la police ya mboka parce que bango il faut bayeba ke makambo na biso esalema na esika nini badéploye baforce na bango na esika wana mpo bakanga bato wana nyonso mabe mais eza te ke bandeko ya moto oyo baza kosunga population na ba aire de point to tobengi ba aire tardive na bapokwa na bango bawitaki mbaseke bawita wapi na osando mpo na kozonga na bisika na bango bisika wana mituka ekomaka te mais bato ya moto bapekisa bango basala na ngonga wana mais eza mpasi mingi
mais ye général Kanyama akozwa mukano wana il fallait azela asala rapport na ndenge ya moni makamora na chef na ye gouverneur ne gouverneur akotana na esika wana soki bazwi ya mukano nde ye général akoexécuter mais ye moko azwi yango boye eza kolakisa nde motema mabe pe eza malamu te mpona mboka. Et s'il faut yopesa moi conseil to toli nino koyebisa na gouverneur de la ville et puis na général Célestin Kanyama. Merci. Toli na kopesa na bango bayeba ke baza bakozi ya mboka et ndenge baza kosala wana baza kolakisa biso ke baza ya solo baventurier na sommet ya mboka na biso. Conseil ezali ke mutu na mutu ayeba role na ye général Kanyama aza wana mpona koexécuter oyo mokonzi na ye gouverneur akozwa mibeko mais ezala te ke mokonzi azwi mibeko ye aboya yango ube azwa mibeko na nsima ya mokonzi eza ndenge wana te mutu na mutu ayeba kozwa role na ye asala mosala na ye ndenge esengeli. En tout cas, ce que les camarades ont parce que ils ont ça la mission moi pas si na évité ngambo ndeko moko pe se manifester qui a ça na moi makanisi ya koloba kusana ndeko et ça biso aux alliés quinois. OK, et zo lobela onini compréhension tout clair moi que les entre le général Célestin Kanyama na le gouverneur de la ville de Kinshasa ya en les premiers que nambo na biso nous avons battu ça président de la République à la Congo. Kanyama mutatie wana ezali Kabila ya monsieur Kabila le président de la République mutatie kimbuta pe wana to bien que ezali monsieur Kabila. C'est pour cela mutu moko tangi ko respecter moninga soki gouverneur azate Kanyama za wa décision na ndenge na ye selon ye parce qu'il a dit que gouverneur soka zonga osala lo côté pour mutu ma qui était tu peux remarquer que depuis baron balé ozaki na gouverneur azaki akomaki gouverneur Kanyama akomaki général tu peux remarquer que ata mukolo moko te ye gouverneur a suspendant Kanyama. Tout le monde dit que non, quand on a fait belé, tout est bien. À Kimi, à moitié que la population passe. Joue de champion à Chana. À Kimi, si coupe, c'est bien qu'il a monté, c'est bien qu'il a monté. Mais tout le monde n'y part quand il a suspendu. Tout le monde n'y part, c'est suspendu. Pourquoi? Parce que Moutacha qui est un ministre, il est un gouverneur, il est un président de la République. Bango tout, il est un ministre, il est un banane. Bango tout, il y a un mouvement qui est exact. Moi, je suis à la place exact. On ne sait pas quand la place à Baninga. Quand il y a la place à gouverneur. Gouverneur n'a pas place à ministre. Donc, en réalité, il y a une autorisation. Il y a une manifestation qui permet de la place publique. Donc, quand il y a une bon, selon l'idée qu'on a vu sur la autorisation qui doit informer le gouverneur de la ville. Donc, on va informer le général, mais on va informer le gouverneur de la ville qui est Kinshasa. Pour les amis, c'est André Kimbuta. L'idée qu'on a fait, c'est pour informer les gens tout en manifestation. Mais au moment où il y a des fois, le gouverneur a autorisé les gens. Non, beaucoup ça la tête. Tout le monde dit maman a biso il y a 100 jours, maman a biso à terre que maman prophétesse il y a 100 jours awa. Azaki na campagne na ifaki si sango le 26 awa na triomphal awa. Et comment on a cassé qui autorisation depuis quand parce que manifestation qui le 26 il faut que ça assis sango clôturer le 26 na triomphal. Ba pesa qui autorisation ya manifestation ezaki écouta gouverneur ya Kasavu moment début climatiseur. A pesa autorisation. Maintenant le 25 bandi bandé ko ya déjà na place triomphale faut pas se préparer lobby dans pour manifester pour ba maladie bayaki ba tebe bayaki. Maintenant likambo okamwa Kanyama tindi batu basoda na ba biko menacer batu bandimi na ndenge moko zo idete lo ba ba ko ba opposition ba menacer bango jusqu'à tel point ba violer moi na moi si moko wana à présence ba policier ba saki banane ba violer moi na moi si bon maman 100 jours bi que no ba violer ki mundimi na e apporter ki plainte na quoi na la police za la ponga bi wana ba policier nde ba violer moi na moi si en plein jour to lo ba yango ba bango ba violer pas que bango ba saki wana kata ya triomphal maman wana o maman prophétesse ba keye pas ministre comment na ba kende c'est pas gouverneur maman Malela a pas gouverneur de la ville pour tout n'importe quel cas parce qu'il y a des autorisation gouverneur il dit que non ba kende ko sala ba na problème azonga boya kupi su Kanyama na ba tune ba boya sala ba commenter podium menace bandi ba ke ba ministre ya défense ba sur la soki ndenge ko tandeni ministre pas ici ba mbo kende ko sala aya boy akudi su bakal c'est pour cela qui raison non a kende ko sala a ke ko si songa na église na azui ba bis to comprendre donc poto ezala mboka na biso to comprendre que nani aza nani hein o alinga to pesa muninga wanga to pesa muninga nyoso pourquoi parce que président de la République doit nommer bango nyoso moyen muninga respecter muninga ezate
comprendre quand il y a comme l'autorité du gouverneur de la ville ou comme l'autorité du gouverneur de comprendre et conseil ni au copé ça la général Célestin quand il y a simbi la police le gouverneur de la ville ou il y a simbi administration bon pour la général Célestin quand il y a il y a des conseils au non il y a un gouverneur de la ville a bi mi nda comme général bon waye bi ndenge sala ya za soda ako exécuter ba ordre zo de gola ya mo continuer à ça libolo Kimbuta za gouverneur de la ville so ba lobi bo été mais ye pour ya zo coach ça do abisa Kimbuta mabe ba we wa bulelo wa Kimbuta mtazi décision wana OK de comprendre que général kanyemana na kati ya parade na ye ne mtapesi information wana OK parade des alim TVT nous zo za ki informer to na moto na ba policier na ko yiba na ndenge mo wa tembe mo bi degré ki mo yiba ba soudanais ba zo yiba nuit et jour ba bango ba zo caler ba tamoto na minduki ko boto ba moto et ça ba il y a petit ordre na moi eloko na sali si bien ki soki parade na sali si petit ordre que notre ligne moto 18h muta cabine 18h OK en absence il y a gouverneur envoyé à personne autorisation non la longoli messi wana batamoto ça mais bazo boya kaka jusqu'à tel que bazo telemela kaka batamoto baleka na molie bazo telemela bango kaka bazo porte ba moto 18h je bati gouverneur la vie za gouverneur yenda ça qui c'est réellement qui va voter qui est l'Assemblée nationale à la gouverneur vis-à-vis à biso peuple congolais tout le monde peut découvrir ça il pose à moi et des ordres au salut Malakati à Kinshasa ngambo mususu général Célestin Kanyama zo ba décision ngambo mususu le gouverneur de la ville zo ba décision et je banate nani esengeli ya to sana ni zolo bela onini mbilinga mbinga wana bon les zolo bela nga eloko parce que on a déjà un régime oyo to sana ngo en place le lenge oyo ba zo travailler et sana ngo malam parce que ba zolo ba ke l'autorité civile qui est au-dessus de l'autorité militaire. C'est-à-dire, André Kimbuta, Yende Azali, Kolo ya Kanyama. Kanyama a exécuté peut-être pour la sécurité. Il y a un côté, Oyo, intercalé, ordre Oyo, André Kimbuta, Pessi. C'est-à-dire, si on a entré, par me parler, André Kimbuta, Kanyama, c'est-à-dire, pour les aventurer au gouvernement. Entre bango yebani c'est pour cela que moi même na mboka na biso autorité moko te aso plaidoyer pour la liboso ba peuple congolais ata même na côté militaire ata eza na côté civil mutu moko te donc c'est-à-dire ba komi ko lakisa donc mutu na mutu aza pour continuer ndenge na ils ont salon ndenge nini komona ke même ba manifestation publique au moins la manifestation publique mo ezala ki prévu et se tenir boko kende kuna boko tu ba policier ba tondi ba bandi ba ça c'est étonnant parce que biso tito zaboye en dehors de ça na peuple congolais et en dehors de ça nazali pe moko kati na IDPS bango basalaki congrès na bango mutapekisaki bango te mais ntango ekomi ke rassemblement balingi basala meeting na bango po bainformer peuple na bango batindi basoda batindi bato bakende kobeta babali wana est-ce que ya solo pays wana ye moko Joseph Kabila solo baki ako respecter constitution est-ce que a respecter yango te veut dire que constitution na biso et pas na bango eza déjà fouti ezo la kisaki na kati ya Congo na biso c'est-à-dire constitution eza na mona basité c'est-à-dire peuple congolais bazo vivre lokola banyama lokola batu moko bazangi bi bakonzi ponga nazo considérer ngo peuple congolais bazo vivre lokola batu moko bazangi bakonzi ko pesa conseil pas ya gouverneur de la ville pe le général Célestin Kanyama conseil totolini ni ko pesa bango pour la bonne marche ya ville en fait ce qui conseille peut-être na ko pesa beaucoup plus na Kanyama azali soldat et loko il faut y barango asala musala ne attaque soldat atika makambo oyo ezali ya ba civil traité yango na institution civile ye attaque militaire azwaka peut-être l'information on va koyi ko pesa ye a cadre et le moto manifestation moko soki ngi salama peut-être na cadre sécurité a koyi ko soit peut-être lettre ou a qui ne peut pas sécuriser peut-être yango kana kokolo. Merci mingi bandeko balandi ya Congo Millennium mais c'est qui to pesa ba éclaircissement sur likambo to kondungana o ezala ki to ezali ko salima entre le gouverneur de la ville province de Kinshasa et le général Célestin Kanyama ou azali patron ya la police parce que Kinshasa to ya chef de sécurité ya Kinshasa to komonaka général Kanyama ko soka mikalo na yesa ko consulter gouverneur et oui tout ça la voix bilinga ko komona pe gouverneur azoki mo mokano na ye le général Abuya abuki yango to je bana discuter nani azo diriger ville nani asimbi administration à ville nani asimbi politique ya ville nani asimbi sécurité bayi Congo bayi ya
Kinshasa, Banamboka Kinshasa, Basa Konyokoma. Braquage jour et nuit, viol jour et nuit, insécurité jour et nuit. Et ce qui te tambourse qui micro, ce qui te télémaquine, il faut n'importe c'est juste parce que le peuple quinois a zana posa ya kimia, aluka na kimia, alia na kimia, na mokio yako kamata. Yé libota mwasi pe banu ya ye pali ya na kimia. Merci à Bino Sozala qui est belé pour la Kolanda. Émission na Bino 1000 couleurs et qui est présentée par votre serviteur Bello Belkam. Merci à celui qu'on appelle Lenx Longelo de Bundes, l'évêque qui nous soutient de temps en temps. Et pourquoi ne pas saluer mon vieux Désingo Désiré Kengebeli. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez aimé ces images, vous devez dire grand merci à celui qu'on appelle Jérès Mouana. Prenons rendez-vous à la prochaine émission. Bye bye.